bakangi Tony Montana ala sape boy Montana tana tindi photo na ina mwasi na ye azali mbali ya bibishi muswamba babuta bali na pa ko bala fimo boy square bala fi yango azaki na bebe na yemo ki ya mwasi mwana wakuli mwana wangu kwa kusisiko azasiku na kenza nzoka ndi Tony na mwana wana bakuma mwasi na mbali mama yo découvrir anka Mbote balandi MDG de TV mafuta ya sika ezali nga bino la grande dame nzamba pambolela ngai bino bandeko makambo ya mawa ya pasi ya somo sango oyo soki tozosala émission eza kaka po to alerte tokebisa baboti nautai kosala émission moko sensibilisation moko na TikTok na ngai koyebisa ba parents que faites très attention na betaki lisolo ya ndeko na biso Ferdi Coco nasi nasala émission wana un mois passé na chaîne na ngai ya live mais bien que etalama mpenza te video wana etalama te tato bozomona elongi mabe bolimbisa ngai ezali qualification ezali adjectif ezali insulte te eza injure te kaka nde bozomona elongi ne ezali moto mabe mandefu lokola oyo emene ayemba taba mobange Coco ana plus de 50 ans aoke 60 ans babengaka ye Tony Montana yana bato ebele bazwi ba voice boyoki wana na ebandeli bato ebele bazwi ba voice na babenga nini na photo ya ye na mwasi na ye tokotya photo wana na miniature o bozomona babombi elongi eza mwana oyo abokoli mwana ya mwasi azwaki mwasi na bebe abala mwasi azali na bebe mwana koli na misu na ye nde papa na age soki ya mukie mwana ya mukie tato oyo ndoki abanda deja kosala mwana batouchement mwana actuellement nde toyoki na basango akomi na ba 15 ans plus ou moins mwana tata oyo atie mwana zemi abotisi mwana ndenge toyoki mwana wana bebe zemi ou bebe mais eza ya tata oyo actuellement dossier eza na maboko ya mbila bino boyebi poto eza neti Afrique te na Congo soki efunda mutu na parquet lelo ka lelo basoda bakiti bakangi bakena ye mais c'est pas le cas en Europe na poto dossier ya viol surtout so eza mwa flou ekobeta ta bambula mutu pa azala nde na liberté ti mokolo bakozala na babenga yango nini ba preuve suffisant mpona kokanga mutu wana nde baotya mutu wana na prison okotindela mbila photo ata sextape ya mwana bazo abize ye na mokolo bon peut-être ya video kozala nde mosusu mais ata ndenge wana bakoyaka te na minute wana otindeli ye baye batuni azalaka wapi bayembala mo bakangi ça ne marche pas comme ça en Europe poto eza bongo te poto eza mwa ndenge des fois ya moyo epesaka même na kanda na pasi mais bon eza ndenge ya mibeko ya mboka il faut balandela yango bayeba nini elekaki nini esalemaki mpe koma na niveau ekomi wana na minute oyo bo bato mosusu bazolobaki bakangi non je doute bamosusu balobi na bakangi te dossier eza na mbila dossier fort possible dossier eza na maboko ya police bato mosusu oyo bayebi tata oyo balobi ke eza ndenge na ye abala mwa trop azala na mwa basi trop c'est tout à fait normal bato apoto ya kala bato apoto ya sango déjà sa père kombo wana kande bozoka ngo Tony Montana bato bayebi yango na bason kaka na banzembo et consort parce que c'est un saper tata oyo abali mwasi to pa azwaki mwasi na mwana ya bebe abokoli mwana akomisi mwana mwasi na ye akomi kotumba mwana leti jusqu'au point ya kotya mwana zemi. Les amis, c'est triste et regrettable soki tozosala émission oyo eza poto alerter baparents nauti kosala émission moko na TikTok na je crois c'était il y a 2 jours passés plus ou moins et nabeti pas mal ya ba témoignage mais oyo touché bato ou encore ningisi bato mwa muke ezali lisolo ya ndeko na biso Ferdi Coco parce que c'est une personnage oyo bato bayebi
C'est un frère, un bel homme kande na lobaki, meti mobali kitoko. Ndeko oyo, ba biza et pas cousin propre. Il avait moins de 13 ans. Sexuellement, mwana mobali, ba sodomiza na sima pas ya cousin. Mwana muka eba lisumu ta yebi mibali te, ayebi basi te, loko te. Cousin mutali boso, a déchasta cousin et puis na ndenge ya sima. A déposa semence, lelo onde kona place linga basi akoma ko linga mibali. Asalaki émission na la bokechu na pesa moi moke témoignage à parcours à vie na ye bato o balandaka chaîne ya lekechu pardon na lo bata leke bokechu ya lekechu abe asala émission mo na kombo ya kati bato boyebi ndeko na biso Kevin Lekechu. C'est là que notre frère Ferdi Coco a dit avouer tous ces genres de trucs et batou na pourquoi olobate alobi non c'est parce que je n'avais personne, c'est un orphelin. Alors, personne n'allait me croire. Il n'est tourné contre un ce qui est triste. Moi, na bandeko, bazo blâmer en disant que aza mwana mabe komorola na mobali ya tata na yo. Ya maman na yo, pardon. Pour votre information, un enfant de 0 à 15 ans azalaka manipulable. Yango bomoni na Angleterre, soki ba kangio na lisolo ya mwana za na C à 16 ans. Nazo marché ba monter nazolo ba bien. Mwana na C à 16 ans. Sexuellement, wabizaka etope osala na mamba salite, ezalaza mwasi ezalaza mobali, soki ba preuve ezali, mwana wana akosamba te. Niyo okende mbala moko boloko. Ana droit parole te. Bakokanga yo si de preuve yana. O photo, ozo embrasser, o vidéo, ozo selema mamba salite. To bakokanga yo azana droit parole te zalizai na consentement na ye. Pourquoi? Parce que de 0 à 15 ans mondele atanga psychologie ya mwana azalaka manipulable. Bana mayele c'est vrai bazalaka tope bazali. Oyoka basimba kiye ayeko beta lisolo maman on m'a touché sur la poitrine. Maman on m'a touché au zizi. Maman on m'a mis les doigts na Pays-Bas. Bana ya mayele bazali o balobaka. Mais cela ne veut pas dire bana nyonso ba ndenge mo ezana ba baloba ezana ba balobaka te. Quelques mois passés natala na newspaper une dame bon azam femme seule na bana na bokolaka ye moko pendant ta mulai et ayo kutana na ayo ko fan de True Love un monsieur tatoué na ba piercing bizarre batu mususu kaka bokozanga yeso ezaka pasi ouais, parce que la Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Il y a de ces gens-là, hein? Aux autres, même pas la besoin tout dans un état d'âme. Aux autres, même pas la besoin semble là. Car sur telle physionomie naïe, tu as le Saint-Esprit, tu peux comprendre déjà que Oyo Moutouté, diable incarné. Moi, si azu mobali, azu atie mobali nandaku, et nabana ne abasi, mobala baniko simbele mwana, mobala baniko tumba mwana. La petite avait entre 8 et 10 ans. Vraiment mouke makasi. Tala mwano mayele. Avant de réfléchir à l'obi, maman na biso avant de rayer moko et ça la biso pas si papa za la raté mobala za la raté. Apparemment azo look happy na mobali ne oyo. Mais mobala ngo sanga mamba mabibo na sani. Amonika ke sora ebisi maman, il se pourrait maman ndima ete. Et puis quelque part au moins netike et déranger maman na parce que azu mobali yemo mwana na mutaloba eloko wana. Bandeko mwana na États-Unis akenda kofunda na école. Alobi bota mamu makango mama biso so salanga tala donc mbila sopana mbala moko parce que mundela ebike mwana ko sarate. Soki mwana fundi yo na makambo ba bisexuel ozana chance te. Ozana chance te. Ba okango mbala moko. Ba okango mbala moko. Baya batoka ndoki wana bakenda na ye. Bana maele bazalaka. Et zaneti lisolo mo pe na utuko yoka récemment certainement bato bakota TikTok mingi ba ute ko monango wana kutu mutasali video eza mondele mwasi ya mondele babiloko mingi esalemaka bana comment bana ya papa mobokoli voilà papa mobokoli oka sali mwana ya mwasi na ye généralement sur 100% ya baka 80% eza mingi batata mobokoli. Mais ils appellent à Moussou Soupé, la batata ou à Boti Mouana et Morobo, car les sola Jean-Louis.
ndoki Jean-Louis na ebité soki mwana mobali wana kenda boloko apparemment de kenda ne prison te po nde toyoka sango na Belgique o abotisa nièce ya mwasi na ye abotisa na mwana na ye moko oya abota. Il y a des enfants qui n'ont pas de chance abotami penza na baboti ya bandoki na mama na tata basangisi kindoki babandi sikoyo ko manipuler to pe ko détruire vie ya mwana. Les amis, comment expliquer moi si à Jean-Louis mobile abimaka na nièce na ye na mwana na ye et nièce mwana ya liboso azwizemi. Donc oazaki neti nièce pas ya mwasi wana bandolo ba mwana ya mwasi mais apparemment aza mwana wa adopta mwana ndeko na ye akufa elo mwa ba forme wana. Mwana ana boti bandeko botala ya kokamo ya minene ndeko Jean-Louis ayaka na ndako wana akamwaka bébé wana mais mwana azwa ya Jean-Louis mobimba boy mwana azokola azopusana mais mwana ngona démarche lokola ya Jean-Louis ye kizengi ya mama basekaka na bango basekaka na bango donc na ebité pona ya mona ki eza normal donc omesana mingi na mobali mwana mesana mingi na tata jusqu'au point ko bota mwana ki kozolongia tata soki ezalaki ata tata bota ye toko comprendre ba jeune ezala rapé mwana bima na elongia koko na ye ezalaka mais bazana ni lien sanguin yata ya de loin ni ya de près mais azwa Jean-Louis mama oh non ayebaka te mwana na ye moko propre ya mukie bandeko mwana zwi soki na 15 ans soki na moins de 15 ans mwana boti mobali nani bana balobaka te bakolo batata mwana boti na bébé et mwasi wana ya Jean-Louis ke soi-disant atikala koyeba makambo wana te. En fait, il y a des enfants qui n'ont pas de chance. Maman ndoki, tata ndoki, basangisi ki ndoki. Babandi siko ko détruire vie ya bana. Lo sambo na ngeza nzamba okela bana na ma baza ebele na ba foyer ebele. C'est compliqué. C'est vraiment triste. Et ça passe hyper mal. Les amis, surtout ça émission oh, et ça pour toi alerter baboti. Vous savez, ma beza partout ma beza partout na uta obeta lisolo na yebisi bino ndo na biso ferdi koko na TikTok et talami trop vidéo na bat bazo regretter bat bazo lele ningi si monde même ko keno rotika bana ona ba babysitter ba nounou c'est vrai nyon sote ba mabe mais croyez-moi ebele ya baza ya mabe o ba babysara bana bato na bandenge ebele tozo ko alerter to pe ko pesa kaka ko sunga bato basala très attention bazala vigilant. Mais là, c'est plus grave. O eza suko epa ya nunute. O eza na kati ya ndaku. O eza na kati ya ndaku. Na bandeko beta lisolo ya TikTok bandeko na kozongela ngo. O eza na kati ya ndaku. Donc, bandeko na ngai, le temps est vraiment mauvais. Le temps est mauvais. Lisolo na bandeko beta na TikTok ezali. Tata ya mundele. Mais mindele bele basala rango Mindele ebele basala rango. Boboni ba mboka poto. Mindele bana ba mambo bele ya mabe bana ba kindoki moko ya bizarre. Ah oui oka penza dans une famille maman na papa na bana basala ka partout. Ngana yoka lisolo na Angleterre awa. Une amie qui connaissait une famille comme ça, ya mindele. Maman na papa na bana basala ka partout. Lisolo e bana rande nini. Kaka nde bazala na ba family friend. Une personne ayaki comme muninga na bango bazala de temps à autre et ayaki a passé nuit kuna tant bando sa ba mamna bango bosoto na babutu on l'invite ba inviter ba ebisi ayako joindre bango ayoka songa lobi tete nga na sala maambo yote bande ona ngai il faut ko sala très attention mokileza ko beba yango nga ba jia ba ko sleep over na bana na linga ngote o camarade na ye akene ko lala kuna weekend ya ba toi au bomona ke bomba makambo il y a de ces familles là vous voyez des familles heureuses na musika bozomona bazalaka bien basambelaka yeswe ya kande baloba kenda ko lala rato oyeba bisika ma etangaka te tala soyi baloba fungulo miso mona makambo leka kuna physiquement ou encore spirituellement tant bazalaka te les amis bokondima te boko croire te et bande ona ngai ya mawana ya passe ezake mundele wana mwana na ya 7 ans mwana na ya 7 ans asimbaka ye na Pays-Bas asalaka ye batouchement atiaki ye bamisapi mwana pilipili bandeko bino boyebi mukolo kutu kaka mukolo des fois ezalaka les amis excusez-moi to solola oyoka peut-être jour wana ta mosusu chauffement eleka makasi oyoki mpenza keno esui siko mwana moke ya 7 ans ayebi mibali te papa simbaka ye mwana oka pilipili akefunde pa mama abi mama tala papa atianga misapi na Pays-Bas bandeko
mama fungola Jérusalem boye mama tata nzambe mbile kosate rouge moi ça kokate bino boyebi mindele nde bazalaka benga mbala moko police yinda en fait esalemi wapi esalemi na kati ya ndako na ye et puis wana papa na ya botaye bandeko certainement il y a eza babiloko ekobangisa pe ezobangisa et il y a des gens qui vont se poser des questions sikoto okimela pito kosani refuge ezaka nzambe bible lo baso abateli te o batela zo batela na pamba vous savez quoi ezala un avantage quand tu as Christ et surtout quand tu développes l'intimité avec lui à préserver yo et puis à épargner na ba makambo bela mabe à loba na yo eloko nini sala te tala boyebi même na ba relation oyo bomonaka ba agent diable baza tellement ebele mutu mo boyo ozomona eke no mobali alingi ngai mobali batindeli ngai nzamba apesi ngai ou encore bolingo na kutani na ye détrompez-vous. Il y a des agents du diable programmés envoyés par la famille. Ba esprit familial eza kotinda mibali ba rencontre bino bomona na kutana na jo na kutana na mwasi non. C'est un envoyé au batinda pour ako détruire vie na yo. C'est un envoyé au batinda ako bebisa vie na yo. Et ozana etola makasi famille eluka yo ta mususu ekoka yo te na bandenge moko boye okenda no pe musika tellement soué zaka mutune ko ya na se baza capable à kosala ngo croyez-moi je sais de quoi je parle. On t'enverrait un sorcier ou encore une sorcière bobandi obota na ye yo ebika mobali to mwasi me oyebi te ayande na semence bien te pona kobundisa yo pona kobebisa vie na yo e boboti na ye bana asali bana ba makambo ya boye. Est-ce que boye ba ke na sima ya inceste l'esprit qui est derrière l'inceste oyebi tout ce que vous entendez tout ce qui est inceste c'est la sorcellerie qui est derrière l'inceste. Bomoni inceste ezalaka conservation ya pouvoir sorcellerique. Nzamba ebisi Moïse, pardon, comment il s'appelle, Noé. Zwa banyama ya même espèce. En couple. Tia bango esika mo pona conserver pouvoir, pardon, race na bango. Akoti ba lapin ya mwasi na mobala, akoti ba ndeke ya mwasi na mobala, akoti si ba lion, ainsi de suite. Pourquoi? Pour conserver la race. Bomona inceste. Ezala pona conservation ya pouvoir sorcellerique so boye bakate. Yango bomona. Ezala ba tribu ebele. Ezalaka incestueux na ba Congo wana toyebi ba tribu ebele na kotanga ba kombo te ebele. O bazaka na ba inceste, ba tribu wana sorcellerie ezalaka makasi na ba tribu wana. Kindoki ezalaka makasi na ba tribu wana. C'est une forme, une façon de conserver le pouvoir sorcellerique par l'inceste. Le père couche avec les filles et ses filles, ou encore sa fille, et la maman, au kapeta mususu, azozwa pe bana, ou encore oncle, abimarana ba nièce, et ainsi de suite. Babilo kwaneza e belé. Misusu bandeko na bandeko bazomana bango moko, na mapangu mingi, ya ekolo moko, boyebi, bakolaka mingi ensemble bazalaka uka esika moko bana papa leki bana papa kulutu bana baza bango ebele na kati ya lopango moko baza tala babima balala naka toyebi bamasolo wana ezalaka trop. Objectif ezalaka conservation ya pouvoir sorcellerique. Bandeko na ozananga mulai te pour chiter yaya pour échapper la marambo tu as besoin de Christ. Sans Jésus tu es exposé moto akosa ote. Ato za mutu mo ete nga zana bizaleli malamu te nga omoni nga na za mama so za na yesu te tu es exposé mamo ekomela yo o kana te o imagina te o ndima te ah c'est ça tango wana yesu ata ba obundiso yesu ozala appui na yo ozala protection ozala délivrance ozala secours na yo artiko koya jamais na maboko ya bato. Raison pour laquelle je t'invite à recevoir Christ dans ta vie. Tu as tout intérêt d'avoir Jésus et surtout de développer l'intimité avec lui. Le problème toi on a ba chrétien belé ezali c'est vrai ndimela so kenda l'église mais vie chrétienne ne souki bongo. À part ba prière en ligne, à part ba prière ya église et ba réunion ou ba organisaka yemoko, il n'a pas le temps de chercher Dieu. Bible kutu bosana atanga ate. So passer le bito otanga 1 Jean 3 nda fungoli 1 Jean 3 mais il n'a pas le temps.
yango bomoni lelo chrétien ebele baza faible oka mutu ana problème olenga azoyeba te aobandela apa komo benga pasteur mwana sali crise na butu mutu abandi olela moi mupepe moko bien te na butu mpuku aleki mutu abandi obanga pourquoi parce que a développé intimité na Nzambe te et pourtant soko oza mutu osambelaka en dehors ya kokende église na ba réunion na ba prière misusu ozwaka ata 30 minutes na tongo na midi na pokwa ofukamaka tu invoques Dieu tu pries Jésus tu demandes l'aide du Saint-Esprit l'orientation divine dans ce que tu fais. Tu lis la Bible. Est-ce que vous que la Bible peut rendre bateau sage? Est-ce que vous que la Bible comme ça bateau intelligent? Est-ce que vous que la Bible est fungula mutu misu? Est-ce que vous que la Bible est ama komi et santo? Eza livre oyo Bible zo e makobi yango moko Bible zo décrire zo loba eza parole makomi eza na Bible eza 7 fois épuré. Donc on parle de la perfection. Quand tu lis la Bible, l'esprit qui est derrière la Bible, mutoko influencer yo. Attention à comprendre te. Bonde lanzama songo comprendre. Avec le temps, tu vas comprendre. Pisonyo son baliboso to tanga Bible to tanga la journalité. Mais avec le temps, après, to komaki ko comprendre. Et puis, comment on dit? Lelo, par la grâce de Dieu, nous prêchons et nous interprétons grâce au Saint-Esprit. Mais na ebandeli, c'était pas comme ça. Malembe, molu moment nanzambe a osunga yo. Zwakate ako bondela. Tu as un problème, mets-toi à genoux, prie Dieu. Olo tatandoto. O comprend avec le malembe nzambe mono fungola yo biso nyonso yo lelo tozo ko conseiller tozo kamba bato tozo les gens des fois nous félicitent ou encore nous apprécient. On tout quelque part. On n'a pas commencé comme ça. Quand j'ai reçu Jésus, j'étais pas comme ça. 5 ans après, j'étais pas comme ça. 10 ans après, j'étais pas comme ça. Aujourd'hui, j'ai plus de 20 ans dans la foi chrétienne. 15 ans passés, dans Boité. 10 ans passés, dans Boité. Avec le temps, en forgeant, on devient forgeron. Maman, papa, tu as tout intérêt de recevoir Christ. Non seulement ça, de développer l'intimité avec lui. Mukilo Bomona, Ezama B, il est écrit dans le livre, il y a 1 Jean 5, que nous méditer en oignon. Que le monde entier est sous l'emprise du malin. Je crois dans verset 19. Mukilo bomona et ana se a puissance ya satana. Yango bomoni ba maramususu ya ba mamoka moite ba biloko bomona o. Et l'autre côté. Ba maramuzo sale mana ba cesse so boyoki so bomoni boko sa ba crise. Pourquoi? Parce que mokili oyo ezalara diable mutu akonzango. Yango moni Bible zolo ba vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Mutu andimeli Yesu a mutu oyo aza mise à part na kati ya mokili moko boye mais ya vivre dans le monde mususu. Ah oui, la Bible zolo vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Donc aux yeux identité mususu wana mokili mais oza na identité ya mokilité. Vous comprenez? Makila na Yesu mutu ezo ko distinguer yo na bato mususu to pe ko différencier yo. Ozo bénéficier na protection moko na ba faveur moko na ba grâce moko particulier par rapport à bato bana Yesu te. C'est vrai bango nyonso nzamba obatela mbule obeta pona biso nyonso mais il y a de ces choses on nzamba sala akaka na vie aba oyo ya ye. Elembo ya makila na Yesu eza na likolo na yo mutu ko protéger ko épargner. Tango ndoki azoya na landa témoignage ndoki mo alobi so ba ke ko attaquer chrétien. Eloko sala ke ba fukama ya moto ba monaka na manteau. Ah oui hein, elembo protection. Nde sala ke ba fukama to ba kima. Makomi ezolo bon nom de Jésus tout genou fléchira. C'est ça. Nde lo wana ngo besoin. Et développer intimité on a un de ça la cause à la fort parce que ça na bato mususu ane na Yesu mais a faible. Pourquoi? Au sambela raté. Autant la Bible était. Oza fouet bako dunda yo. Do yo ko mawanzambe ka mute batela ko. Ni ko yamba Yesu yamba wana yo peza nde famille basi balia yo kala. Siko kotika na stage wana te. Mwana ndeke soka botami adepana na mama na ye mais comme na mama moko azora mapapu akomi ko se en charge. Malheureusement ba chrétien ebele lelo bazaka onde ba bébé bazora bango en charge batinda bambongo na Congo ba kotela bango mabondeli ba prophète ba matela bango bangomba prophète kuna za ko mela masanga na surtout lelo to kona ba fo ebele
ako sala bikobo na ye kuna yo yebi kaka no ba osambela pona ngai ba ba peso ba professeur lokuta ba professeur bazoki na kochela ba makasa na saba lolemo oyo baloba mamba solo mais ekokisa marate généralement baloba mamba solo mais ekokisa marate yo mona te bana ko peso ba professeur ata moko ekokisa mate combien d'années depuis baloba na yo sur makambo baloba na wana oyo yebi combien d'années banda balaka yo baloba na okeno na omona libala awa libala ngo obaleli wapi. Donc l'esprit qui accompagne la prophétie à l'accomplissement de mutezozanga, donc le Saint-Esprit. Molimo divination et prophétisera pe. Neti oyo ya acte je crois 16 ya mwasa zana molimo Python. Acte 17 16 ou 17. Wa loba ke no baza basali na nzambe aloba maamba solo. Mais Paul ayant le discernement a pas mela yango. Nde milimo zo sana ba prophète belelelo. Oka ba betio banzondo ba biso na couleur akaleso lati yo subi na bilambo monika ke non nzamba zala nzoka nde molimo wa séduction. Siko tellement pour sambela raté, tellement pour tanga la Bible té. Moyen peu au discerner ezate, au différencier to pour comprendre molimo nzambe na nzambe té. Pas sino yangwana. Et belle bazo mana ba piège. Et belle ba vie et bébil ko ba jara ba professeur bona ba prophète aboye. Et belle ba dégoûté marama nzambe ba vandi na bandako ba limisu ko sambela té pona ba déception bazui. Combien bazana ba bana ba prophète na maboko. Délivrance ekende kuna longo ya kocha maboko ekomi ya kocha libumu. Mutu amelina baso ya prophète mais délivrance. Ti na suka nango na zeme koti. Ka po nini? Faiblesse spirituelle. Les amis, il y a beaucoup à dire. Mais na yena éveillé baboti, faites très attention. Au moniteur on sa choix partenaire, ça la on nzambe. Ako épargne na mibala bandoki ya boy. Topé na basi ya bandoki. Ça c'est un démon, ça, c'est lui-ci. Grand frère Fali Poupa, ti le Lazare en prison. Grand frère propre Fali Poupa. Les solo batuboye bien ningisa réseaux sociaux et beta maka na France. Déjà na âge 5 ans tumba ka mwana ya mwasi ne tala kindoki. Bande on âge 10 ans mwana memizemi. L'état français lobi jamais mwana robota te babimisa beba 6 mois. Mobimba babimisa etozo bazwa ba photo, to mona ba photo ne tambola. Etambola. Mibala bandoki. Bazé belé. Si tu poses à l'épargner, il faut en nzambe. Ah, le Seigneur va te préserver. A olinga ku tout est comme là, pourquoi? Parce que yo a nzambe. Ya a pesa vina Yesu, dimela Yesu. Surtout, lukaka elongi nzambe. Hein? Ezaka te ba prophète na ba pasteur na ba évangéliste nde. Bazana droit ya kokoma ba bisika moko songolo. Bible zolo ba munyoso ndimela Yesu. A commis sacrificateur. Apocalypse 5. Pardon, 1 verset 5. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu as reçu Jésus, tu es sacrificateur. Moussala sacrificateur est à l'année. Kosala fonction à sacerdoce, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on a droit à kota na temple, on a droit à kota na parvi na lié saint, même ti na lié très saint. Tu as tant à kalate, au cas sacrificateur, ne va no kota na lié très saint. Parce que présence en Zambie est tellement makasi masumu robo mayo. Non. Yesu si asopa makila pona masumu na biso. Donc apesa yo accès ya opusa na pembeni na ye. Tu sais, quand tu vas développer l'intimité avec Dieu, tu vas beaucoup prier. Ne lo osala ke okoma pe kozwa ba signaux. Yo mo sentir que non tu deviens différent. O yo mo sentir que non il faut expérimenter ngo. Bueno okoka ko expliquer yango te. Oko expérimenter ngo. Omoni so mutu ameli kisi mingi. Bato bamela déjà ba antibiotique baebi. Okama suba no komo lumba solo ba antibiotique. C'est ce qui s'est passé. Tu sais, quand tu développes l'intimité avec Jésus ou encore avec Dieu, le Saint-Esprit en toi, est transformé ou changé bomotonayo. Yo mo sentir que non, tu n'es plus comme tout le monde. Ba manifestation mo na vie na yo. Ta babilo musu bomo na rane za on majete. Ba don, ba révélation, ba grâce, ezalaka alikambo ya kota mozindo makasi. Moi j'en ai expérimenté. Bien que bino boyebika mokilo eza makambo. Moka mo faiblesse spirituelle et l'ambition soso. Moto diminuer mais moto ezanango. Moto ezali. Et diminuer mais moi, nzamba période mon nzamba mo me maraba dimension grave, ngamo ko mo bangisa ngai. Na vanda mo musu na ota TV. Na mona penda pasteur moko faux prophète moko a Ganae.
alata veste mais na tolo awa atie logo ya 6600 volts. Tango otala na miso bomoto yo ozomona noka on dirait fantaisie moko alati okande bato balata ya mo atie bijou atie bague nini. Mais pendant que moi je regardais normalement à 6600 volts, esquelette pendant na mikuwa mibale na oka nzoto malili. Na laksi mtozai na onini. Non, ça juste. Nazui photo, image, ndenge moko. Na kena na église, à l'époque na no prié quelque part na laksi pasteur, a mon elote. Na laksi ndeko msu rien na comprendre nzamba fungoli na misu. Bref, na osuka wana. Nzamba pambola bino ba parabos à la vigilant prudent na bana. Mwana si abetelo lisula si alobano papa simba ngai kozwa ngwa la légèreté. Kende ko cheke mwana. Oka yamsu imene si pasuka. Ah Nzambe, que le Seigneur me vienne en aide. Oyo tatouan ndoki oyo elongi mabe oyo bolimbisa ngai ka ndenge aza nde motema nezali un sorcier. Et puis fort maintenant azomonanaki azangi maladi wana te ya kobebisa bato.